Lisoto kobetela o lelo ekopesa bino pasi papa mama bokotisa bayaya basi bayo kalkam ekopesa pasi ya kosakala te jeune fille à 20 ans na kombo ya Natasha akufi abe likolo ya kobebisa bongo kimoseka na ye asala yi sacrifice atika la moseka vina ye mobimba po akoma bongo na mbongo po na souffrance elekaki kasi na se yakuta masanga abungisi kimoseka na ye suite daki nini ndeko na Natasha asalika ka succès na mbongo ko sepa na mbongo pendant 1 année et 10 mois ya pamba Natasha akufi yango leso to kobetela yo lelo ya yambala o to ko voter pour na polote to ko voter pour na sentiment to ko yeba nani il faut to voter ye ba benga kaye matembele ya simanda ku pona nini abota mana changu na Kimbanteke ako na Kimbanteke aibongo pasi ya bana Kimbanteke yena ni héritier Lukelo candidat numéro 664 akendaki bongo kotala ba mama ya Kimbanteke ya changu en général na impact ya idéologie a expliqué bango boni avenir ya bana ya changu abaya ya kibana ya Kimbanteke masina njili ezana maboko na bango elekaki na impact ya idéologie tokozongela okana émission ya lelo hawa na changu eza ya kobeba eza ya koyinda po ba mama bilenge ba papa ba poni na bango be numéro semoko le numéro 664 ekelo balobi yende awa na changu apart ye moto mosusu azali te ba oyo nyonso bazowuta soki wapi toyebi te opération suka kuna po bana ya changu balobi bakopesa kaka chance na bango na oyo bazali penza ya bango. Yaya image o batindeli ngai ekamwisi ngai pe esekisi ngai tala na Afrique précisément na Congo tozali nanu na basi ya fresh landa mwasi ndenga ali kongala mwasi o asokolaka na mai ya rivière sans naturel sans beauté sans make-up bazali nanu mwasi azokoloba kikongo lokola anglais likongo lokola français kikongo lokola espagnol bazana nanu basi o ya fresh na bandundu kikwiti c'est naturel o Jordan Ambute hein. Hey moi ça va finir avec quoi? Bete kuna masangu, bete kuna bangu, bete kuna babima. Bete sana bilanga bete kuna baba boy bete ngoma baba. Mama samba bete kuna bilolo bete kuna ndunda. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection pana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Radio collective ya fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moment na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po bacheli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza pe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel acheli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etika la souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata bozana nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di
oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse zwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais déçu. Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Bote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo na chaîne Nabino Radio Lokole TV et pa wapi to kutanaka pona ko solo la ko betela yo masolo oyo zali ko leka bongo na communauté africaine en général mingi ya biso batu ya bangala na lobaka chaque fois ya to betaka masolo o pona ko nuire motute pona ko bebe sa réputation ya batute kasi pona ko sunga yo kaka esika ndeko akoyaki pona yo okoyate o ayebi ngai merci mingi matondo zongo mboka yo kasi soko yebi ngai te babengaka ngai Fiston Pelende tata ya Sedek oza na Sénégal et pas Vicky Mabanzo oza na Kuala Lumpur oza na Vietnam oza na Burkina Faso na Sénégal na Swaziland na Swati na Switzerland tala émission na bino yangoyo benga bandeko yebisa papa Fiston a commis a côté déjà partagé aya ceux qui sont déjà abonnés merci mingi ceux qui sont abonnés te au moni biso mbali boso to bakango chaque fois ya yo o s'abonner ceux qui s'abonner ko bosa na kate ko fina bongo cloche de notification pour orataka ba programme na biso ata soki mu kete yaya soki okoti tiaka ba j'aime to partager na yekole la chaque fois papa Sedek ali kolela to komaka 15 000 abonnés malé to ko kende kasi yaya yo tala ka papa Fiston mekana ko tala est-ce que s'abonner déjà po okipe ko bosana bande ko ebele to kana bango longo batala kana bango mais ba bosana ko s'abonner yaya yo bongo na papa Fiston yo bongo na tata Sedek ata yo moko s'abonner ko yaya yo o s'abonner pona okataka ba programme na biso ata soki mu kete partager yaya après ko s'abonner o tie j'aime na yo o tia j'aime de no mona se wana liboko bongo tia très bien boui finaka liboko alo mona ko be mwindu yango wana yo o like vidéo so o tie liboko très bien o like vidéo yaya awana radio lokole to beta kama solo ya pamba te makambo oyo ezalaka na développement ya motute makambu oyo e construira société to betaka yango te ya art to betaka masolo oyo soki isili awa osimbi quelque chose yango tout ça ka effort information to kopesa yo awa esunga yo latina te yo ozwa quelque chose na fin ya émission surtout to ebi yango ozali émission ya éveil ya conscience émission ya éveil ya esprit sikapi papa na mama na bana bafanda la salon bozo ko landa ko finge ko zalate insanité ko zalate tala émission kaka moko o tikel nango oyo esangisaka famille esangisaka batu nyos to vande sika moko pona tozo ba idée pona ko tonga bongo société na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala voilà yambo to betelo li solo o ya pasi ya Natasha mwana ya 20 ans a kufi asandi kaka succès a enjoy na mbongo to baka sepel na mbongo pendant une année et 10 mois ya pamba akufi likolo abungisi kibo sekana ye na se ya kwiti yaya to koyoka yango mais to komna nwana te tika to pesa matondo merci na Michael Josh qui continue à nous faire confiance sponsor kaka moko na baka chaque fois yaya sala un clin d'œil na site ya Michael Josh yaya luka ba arrivage zali kuna ya marque na marque ba soulier ya catégorie oyo zali bilamba ya malili ezali bilamba ya été ezali nyonso tu lengi yaya ba ketch ba sapatu ba perpète mama papa ba montre lokola montre obre ko mona bozali Michael Josh yaya oui c'est vrai comprendre hein? Voilà tout ça là inclure to visiter site ya Michael Josh et surtout site so compte na site ya Michael Josh comme tout ça matende comme ka benga pas Fiston mais site ya Michael Josh ba komi yango ezali na anglais na ebité sika boye ba reconstruire site ya Michael Josh yaya soko koti okomona esika ba te 3 bar wala oponi munoko ozala ngo besoin na français ezali na anglais ezali na espagnol ezali na russe ezali ti même na swahili ezali na lingala yaya langue soko linga ezali wana koti pona o comprendre ba article ni ezali na kati kuna très bien Michael Josh en tout cas
merci à toi, force à toi. Et ça dit pour la honneur, il y a Congolais, il y a des Congolais à solo, au Colingo, son article Moko na Michael George pour la soutenir moi ya Mboka. Voilà. Et puis comme ça n'a été ya so ko Kinshasa au visiter Bongo Genesis Hotel et sika pour la bio na Genesis Hotel au kola la kitoko confort salle de fête ya Lyon salon Congo et sika ba manifestation so lingi salamba et ko sala ya ko weka na na Genesis Hotel 24 hours 24 heures sur 24 pour les Aliwana na groupe électrogène ya kitoko pele ya capacité ya makasi et ko alimenter immeuble Mobimba. Donc n'oubliez pas de visiter Genesis Hotel numéro nango vous allez sur la publicité voilà sur pour la côté benga sur copio numéro à Genesis Hotel au la réservation tant aux allons en Afrique du Sud réservation tant aux allons en Europe tant au kuma malamango ba yeko zone aéroport ti na esikayo okolala keba la kolala hotel oyo ba to kufara la kati keba kolala hotel oyo bilaela mwanta esika ba kinchoko bazali o papa fisa lo bakite alobi voilà. Il y a tout le monde a deux informations. Oyo yambo to betre oli solo na lobaki yango de bandeli awa ye ba benga kaye matembele ya simandaku po na nini matembele ya simandaku ye matembele ya simandaku yango esungaka na tango ya difficulté yaya abota mina na kimbanteki akoli na kimbanteki to pesa to benga changu yaya abota mina changu akoli na changu a évoluer na changu avandaka na changu ye nani héritier Lukelo candidat numéro 664 mwana ya changu ya mbala oyo ko voter pour la polote ko voter pour la sentiment ya muta uti musika auti wapi aye ko cha libaya na changu ora babu voter pour la changu ya tala mwana ya changu ya solo ya solo toujours penio kaka oyo awa na radio lokole tout monde a makambo à l'avance vous comprenez tout monde Richel Lukelo na ba dire na ye na makambo ali ko sala aye ko sunga ba tout na ngona changu ye baga déjà ton campagne ko banda tango ke ko pona ba député oya ko mabongo na changu ya ko boss na te héritier Lukelo kanga kombo wana candidat numéro 664 akenda ki bon kotala mama ya changu la kimbanteke na impact ya idéologie a solo na mama ba ko benga ye papa social ya soki na radio ko to ndimi c'est que malamu ezali landa héritier Lukelo à partir ya kimbanteke na ba mama ndenge solo na bon kitoko landa hawa na changu eza ya kobeba eza ya koyinda po ba mama bilenge ba papa ba poni na bango be numéro C moko le numéro 664 ekelo balobi yende awa na changu a part ye moto mosusu azali te ba oyo nyonso bazowuta soki wapi toyebi te opération suka kuna po bana ya changu balobi ba kopesa kaka chance na bango na oyo bazali penza ya bango ba oyo bautaka bisika toyebi te to kobondela bango penza na bomawa na bino nyonso bo mizongela na bino po awa penza 664 Lukelo akangi terrain po moyen kutu ezate Toti kabongo ville province ya Kinshasa tokene na bandundu précisément na Kikwiti ya na yeba kiteke basi ya fresh basi ya bio basi oyo basali banga en anglais sans make-up ataka ba faux de tete apakola poudre oyo comme ça basi kitoko te mwasi non est naturel tala basi naturel na Kikwiti tala moi jeune fille oyo ali komona wana ya na côté la oyo kanenga yekoloba azokoloba ki Congo lokola anglais, qui Congo le cola français, qui Congo le cola espagnol, là c'est naturel le basi ya kitoko. Tala, oya sokola na maya rivière, tout cool. Azokoba muluke basika ko sala bilanga, muluke sala bilanga ko azoko beta masolo est naturel, tout est naturel le moi si ya sans make-up ya basi ya kitoko bazali na Congo démocratique en général parce que ba kena bandu ndo sentir ya tala basi ya naturel azala no fresh mind nanu et bébité bazali na kisasa landa moi si ya naturel awa vete na Kikwiti kwa vete kasema na bilanga na mfinda mama savete bilanga kwa na mfindo ye vaka piga wewe kitabo kweli yoke kitapi la vitesse tungu kisala mwa bilele pana mge yebisa na masa mkeshi ngoya nik na masa ya Jordan ambuti ha hey masa ba mfinda na betu kwa betu kuna masangu betu kuna bangubu betu kuna babima betu sana bilanga na betu kuna baba boy betu ngoma baba mama samba na betu kuna bilolo betu kuna ndunda
tu étais génie l'agriculture. T'as tout cas pidja. C'est naturel, hein. Oh, on a un territoire vague. Na butuba. Ya to kopete la osika bo li solo yango bo na sommaire kuna tuti sommaire mi balé pamba po li solo o ezali moulayi et prix très complexe na sengi na yo. Papa, maman, quand ça y a moi, ce qui y a moi, ça y a là, moi, ça y a moi si, y a refanda a oyoka. Ce qu'on dit koyoka te, tindela ili na chambre si kasa li. Ce qui peut y a moi si abima na ndaku, a une université, tindela ili landa émission oyo pona ya basi, pour comprendre ya mukili o ezali makambu ya kosakana te. Ba parents na lobaka chaque fois ya. Quand tu as une fille qui a 18 ans, abali ko kende collège, abali ko kende université qui a commis mukolo te. La confiance n'exclut pas le contrôle total à Kayaya. Banande bali ko kende na vie na biso ezali ndenge nini. Ya li solé bandi. Li solé ko ban la katikati et puis to zongi ne bandeli. Jeune fille trobeta li solo comme na ye Natasha. Natasha to kende ba kombo mi balé mi sa te pona ko baby sa réputation a batute tant to bengi Natasha ba Natasha bazali ebelé mais yo kaka li solo pona esunga yo ndenge bandaki. Papa Fiston, ezalaki na mwasi moko na ville moko songolo mama wana azalaki na mbongo ya kosakana te mama wana balusu bayeba kiyobi kaka nde bayeba ba femme d'affaires basi oyo basimba ba kambu oyo ba musicien bayembaka bashe balanga nzembu mama wana azalaka na ba flat hotel so 3 so 4 mama wana azana auto école mama wana azana ba parcelle azana ba appartement oyo bandako oyo bato baluwaka bref azali mutu munene azana mbongo ebele. Maman na mesala mingi ko na restaurant voyage te côté pa na ye akenda ko na restaurant ba yeba na restaurant moko songo na ville wala jusqu'à vandi aliaka sikoyo jour moko na restaurant ba mona jeune fille moko boye ba 19 ans jeune fille ba 19 ans à l'âge de fleur azala ki la talaka mona moi si ba modi blamba lokola moi salité lokola moi bien te à côté na restaurant et sika restaurant ba VIP ba tumine ba ali kolia à côté de la ketikuna akiko luka manager no azo luka musala soko moni ka boye la physique au moment là que aza bena propreté ce n'est pas qu'il y a la propreté mais azangi atamwe la bilamba la tipena bientôt la mutra na moi difficulté jeune fille wana Natasha à côté boye ya il faut mon degré ba bengana ki et c'est là qui va tout passer oui c'est vrai ya ma comme ça de kana Congo ata bamboko lokola Afrique du Sud ko lekate on a ça en Afrique ça pays mo Afrique lokola pe musuté na Afrique du Sud awata muta liboma côté na shop na magasin aina mbongo na ko somba ya muta ko benga na zate ba ko yamba ndenge moko na client nyoso tout soki saja mulongo ata ministre ata PDG onani bino so la keleli le respect des Q en anglais ya mulongo ata président so à côté na shop a jui lipa o la côté na jeu le akokota la mulongo afuti akeito lakisa bino awa ne Ramaphosa na kata shop akesomba livre akota na mulongo ya na Cape Town akota mulongo afuti peli pana yaki Mandela pe asala yango na Udbro akoti asombi lipa voilà ndeko mwasha akoti ndengi ba mona ke na restaurant ezate lokwa na Congo yo koti na magasin oyo tu na prier loko batali ndengo lati batalio bakanti lokola yo okoki kosombelo ko anti les arande mo anti yaya oyebi pocha mututé beaucoup de gens au monde ba influence yango ba frapper veste alati très bien veste abeti bloko ba Michael Josh abeti so to tambola bobia en tout cas muta malonga yo joka esconde wana soki quand même voilà entre parenthèses bino ba dans magasin vous dans ba boutique de billets voilà au sara quelque part esika bo songolo soki muta kufi à côté na kata magasin asomba eloko kota l'apparence na été yokaye on ne sait pas. Ndeko à côté Natasha à côté do degré ba bengana kiye ba minimiser kiye bima est oza classe na yo ko la restaurant bosan est-ce que ataku tozo luka musala soki peut te pesa mutu musala to ko pesa mutu musala mutu lokola yo te na ndenge ya salté ndengwana ba bengani lokola mbwa mama oya fanda ki wala mama bonheur to benga yi mama bonheur mama bonheur azala mbongo ebele siko epesi pasi amoni Natasha lokola mwana na ye comment est-ce que la jeune fille elle a compris dans l'esprit à qui maman que moi na a un problème tellement maman bonheur voilà qui cliente régulière il y a restaurant on habite au benga na boutique aya ko vendre maman bonheur wana abengi Natasha a vendre ici na mesa esika moko na ye
a essayé commander Olianine, a commandé Sosa Mobimba, los Nyon Soto a commandé na sucré donc abandi ko lia. Ozo mona Natacha azoko lia. Donc ils sont allés banzale belé ozo mona ka no bien té. À comprendre que non, moi na un problème. Ah, est-ce ma fille, tu as un problème? Pour mes amis, on a en tout cas, je pas de domicile, consort, boye. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Natacha Sikoyo abandi ko betela mama bonheur li solo na ye. On a ba trouver na katikati siko to zongi ne bandeli. Voilà. Natacha Sikoyo abandi ko betela mama wana. Que non, ngala wuta ki intérieur. Papa na biso azalaki camarade na camarade papa na biso avant na kabongo na Kinshasa, avant na quelque part na Kinshasa. Biso na utaki intérieur na province moko Songolo. Tango na zwaki diplôme d'état, camarade papa na biso benga ka tonton. Tellement tonton na biso tonton wana ye azana bana basité abotaka mibali. Moso ye na province kuna a séparé trop tard la sisaki a prometaki papa son a diplôme d'état a kozwangai na kotanga université na IEC. Oh, c'est vrai. Sikoyo tant la komaki wana c'était aussi très bien. Tolma tonton na biso wana azakana bana mibali teka bana basi na komia tozaki très bien pendant les premiers 6 mois. 6 mois tozaki très bien. Siko au fil du temps je ne sais pas, na comment moi si à tonton na biswana, c'est comme si à comment ko linganga sous-souté. Peut-être ya baneko kansa lokola ngana yewana, peut-être na boto la libala na ye ke mobile na ye o ay camarade papa na biso azo nga peut-être lokola deuxième femme, laisser ya bota bana mibali te na yebité na on azo imaginer ka ndengwana. Abandi ko sala nga ba kanai. Kanai ti e comme un jour moko boye. Mbongo ya tonton wana papa na ndofa na para bango e bungi na ndaku. Mbongo na valeur ya $800. Tango ebungi be papa mais mbongo nazaki na mbongo mo awa eki wapi? Je pas compris mbongo na muta pesi li solo oyo nièce propre. En fait, oui, nièce propre ya Natacha pardon. Bon, Nathalie comprenez. Mais la kota ka la chambre na bango te. Na yebelo ngote siko mbongo bunga ndeni. Tango mbongo ane bungi mbala moko. Moi si à tonton moi si à camarade papa na biso alors maman non boke de fouiller na biloko oya Natacha et ko zaka yem ta jimbungu wana ngape na yebaki utabi ngana ko zo mbungu na sala ngodini ba keimba ba fouiller ka ke sika tsaki ona saki na valise na ngai ba bimisi $800 wana tonton na biso wana camarade ya papa na biso wana aura discerné te et pesi révolte kati na yabi mais Natacha ngala sala la ko nyonso na zwaki yo na intérieur na ye na yo awa otanga classe da commission na zo futela o minerva le consort yo bandi ko yibanga sumbonga bino tontonga na yibi mbongo te est-ce que attention na yiba mbongo ona ko yiba na valeur ya $800 ata yo moko ebele boye na yibi mbongo te bo yibi mbongo te sikoyo mbongo oyo e ko sala nini na valise na yo bien en tout cas na yebiti alors même si tu te déclares innocente, si tu preuve ça yangoana, pour na balimbisa yo, il faut un alors moi idée résultat moi contraire, on le bas qui est automatique. Papa Fisto ba bengana Natacha pardon, na ba 23h du matin ta yo moko. Pour la nuit ba bengana ba tuka na era ndengwa, surtout Angola ba bengana ba takata na butu ba bengana katata butu, ata la poto na France. Souvent moi ça gabe ngana mobali a bengana kala katata butu ya totona masolo ba moleki na France oyo to kobetela bina ngolobi Natacha abima na ndaku wana sans azota valise na isa eloko kaka ndenga zalaki wana de lamba kolala le bien te wana batie libanda na téléphone na maboko elle a vite compris, elle était universitaire, non, assiste diplôme, moi si assiste diplôme, moi c'est maïe, les gars, mais comment est-ce que maman a rencontré un naïe pour la joie, place à l'Iba naïe, première été. Pendant que maman est à l'université, comment il a pire déjà, pire camarade à Natacha, a bien camarade naïe, boni, ça va en tout cas, naïe awa, n'a un problème, t'as la couture de awa, tonton abiso, a bien naïe nandako.
Pour la nino, on va conseiller na yibiso $800 je ne sais pas, cause on a été pendant quelques temps en attendant nous kaka moyen ni ninga na ko sala pour na résister. Là elle avait encore 19 ans. Natacha 19 ans. Quand on ça va promettre jouer taxi express, il y a qu'à essayer la fin d'être na foot. Camarade du pays ajoute taxi express, yé wana kutu tesika comme on a passé à zagate les locaux boroté. Muninga na yé aya foot taxi express à côté na récit. Qu'est-ce qui ne va pas? Ata ba ko benga na ndako, ata soko yibaki. Ba ko benga na ona oyo. Ba minute comme les autos, on passe ba minute pena boy. A bien tout cas na yébité. J'ai comme l'impression, c'est comme si, parce que Ebana il est là, moi, je suis à Tantine, donc, moi, je na évité, donc, quand le cola, ngala sur place à Mobile, on ne sait pas. Pour la Tantine, donc, ngala ndaku, et c'est l'insécurité pour la yé, à Koma, à Lunga, Libala, ngala Kota, les Kamboté. Camarade, madame, passe en raté à juillet, tant à juillet, Abadi Kofa Nanaye, voilà. Tanga dit qu'on va a hébergé pendant 4 mois. Tant que 4 mois est coquille ou ebi dès qu'il n'est pas là conseil c'est mon camarade ça va parce que ngamo place étudiante mais mes parents maintenant avoir quelque chose mais je ne saurais pas supporter 2 personnes et on mon hermo la kangaka sou qui est consort pour la siko ni alliance siko tu as fait déjà 4 mois tu dois te débrouiller pour na to ça mbongo to futa randa ko to relation ngamo bana boy et que c'est difficile pour ngai il faut bimaka oluka. C'est ainsi que jour où wana Natacha bimaka akenda ko luka musala otambola comme na ville ango sikonde akutela kina mama bonheur. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez hein? Pourquoi tu banner la katikati te ko zonga kuna. Voilà. On va continuer. Alors, Maman Bonheur tanga sisi ko lia ba laisser pesa qui est a pesi mbonga pesi $500. Batamote wala ba mukil oyo. A pesi Natacha $500 ça va car de vis nanga ya ngoyo. Business card nanga ya ngoyo donc benganga à chaque fois que tu as un problème. Natacha pe azoki na ndaku yango a expliquer ce que muninga na sikoyo. Plus tard, tu continues là. Plus tard, si koyo, bah il y a banane zaki. Moi si ya papa, ya tonton na bango ya camarade ya papa la bango qui ressemble à Joana parce que tant il y a bagay na kuana, il y avait une fille encore. Pour papa la na bana basi te ka bana mibali. Alors de temps en temps, j'aurai bana basi bayaka donc pour na ba équilibré nda ou quoi. Jeune fille muso yaki wana ka ndengo wana, so jeune fille muso ndengo wana, même geste. Cette fois-ci ya jeune fille wana ba bijou. Ba bijou aye moi sa tonton bango azu yango ate na valise ya fiwana o ba bijou na ngebu ngini boke de lukonga na valise ya fiwana ba keye ba luki na valise ya fiwana ba moni ba bijou wana. Alors les gens ont compris que Aïsa ba G ya moi si ya tonton bango na sala ba fino alinga raté bana basi ba ndako asote ko perdre de balle na ye na koki ba moni ke no ba kosela ki Nathalie Makambo pour rien. Alors à part ça avant Nathalie ke de luka musala ndengo wana ake de luka musala tout le moment qui souffrance de kotaki abengi pa na bango na province bazalaki papa en tout cas moi ça ne va pas moi que depuis que na lungo na ndako kuna et puis parce que tonton wango abenga giti do camarade papa wango abenga muninga na ye que non tu vois j'ai hébergé ta fille na zoktan c'est que là si na ISC consort mais abandi ko yiba mbongo la kutimbo na nga yibi $800 na valise na consort ce n'est pas le choix donc il faut bien qu'on récupère fina bino siko aza sunanga na tie libanda yeta ngabengi siko pa na bango. En tout cas, papa, maman, ça ne va pas ici. En tout cas, moi, je ne vais pas voyer l'argent. C'est très difficile. Il faut contribuer. Je n'ai pas d'argent. Il faut na zonga na village. Sangwe se panzana kikuna. Non, ma fille, au gros zonga, awa, au koba c'est merde parce que quartier mbabayebi ke yo ke na kisasa kuna oyiba monga ya bato bengana odoki. To comme le kola, to bokola mwana ya soni mwana o ayibaka. Donc, essaie un peu de rester là-bas, débrouille-toi, tu es une grande fille, 19 ans, ok, déjà, donc on s'est débrouillé, tu vas t'en sortir, si tu es universitaire. Je suis universitaire, mais je vais payer les minérales parce qu'il n'y a pas de moyens. Famille n'a pas de moyens. Tant qu'on attache à mettre le minéral indéngouana qui est là, par exemple, après c'est votre business 4 conso, tant qu'on commune attache à Zouaki, na $500, voilà, j'ai $200 à Pessi Mouninga là, bah, ça $100 dans le bon Andaku, et puis $100, voilà, tout ça, ma provision, moi, attirer à $300. Ah, ma chère, vous Mouninga là, eh, ma chère, mais occasion, Angoyo, c'est pas donné à tout le monde. Na Congo, Oyo, na Afrique, Oyo en général, Moutaka Belao $500, et puis, c'est que Bengana Kiyo,
na restaurant à sombre le bloc à sans compter ma rampe on a pêché bon et puis à bâti business card naïe carte de visite bengaye mais ma fait ma chère lobby to benga déjà moi si wana pas sur ngabiso toi on a problème tu as ngabela là esika bouquet possibilité peut zater à tout moment ba ko benga sans ndako awa. Alors, ça c'est une occasion à ne pas manquer. Oh, tu vois, je ne peux pas. La dame m'a aidé. Elle avait pitié de moi. Elle paye $500. 500 c'est pas bon. D'ailleurs, ma femme m'avait dit qu'à la fin du mois, elle va voyager pour Dubaï. Comment est-ce que ça va ma chère? C'est maintenant ou jamais. Demain matin, on va appeler la fille. Baké Koulal. Natongo Siko, Natacha Toba, la moukina camarade, ma chère. Mais moi je ne peux pas, tu sais, toi tu ne peux pas. Moi je vais appeler. Donnez-moi le numéro. Natacha a business card, toi, appelle ses camarades. Camarade à Bengi. À Bengi, c'est quoi, maman bonheur. Tu Bengi, maman bonheur, pour d'abord comprendre, pour amener bon bonheur. Gringri, allô, oui, Nani, à se présenter, non, Ngaï, Nathalie, Ndeko, Yaya, parce que Nathalie, à cette époque-là, Natacha, elle a 19 ans, Yé, camarade Nayowana, elle a 23 ans, voilà. Mais bon, tout étudiante, n'a pas na ISC, na G1. Alors, oui, une grande sœur, il y a Natacha, voilà, merci à Nambongo, pour ça qui est conseil Sungi, Biso, moi, qui ça, Biso Moko, apparemment, dans l'intérieur, consort, en tout cas, Ebsinga, le qui sont dans la difficulté, tout benga, consort, alors, il y a un gars qui on a bengi, en tout cas, on a difficulté, ceux qui ont Sunga Biso, on a besoin de Moussala, Oyo, et qu'on permette Biso Futakandaku, to vivaka très bien. Oh, c'est vrai, mes filles, il n'y a pas de souci, que venez me retrouver na hôtel Moko Songolo na boulevard. On va parler. Boya na ba 12h temps à lunch. Ah, tu vois, OK, ça va. Elle dit maintenant à sa copine. Au moins Natacha, pourquoi? On doit changer notre vie. D'ailleurs, un rêve na comme femme d'affaires, na comme mutumune ba no mona ngai peut-être na mitu kebele. Alors c'est l'occasion. Maman bonheur, après c'est l'occasion. Ah, nous sommes sur le coup là, bananaye, token. Bah bon, un peu là, na 12h comme prévu, bref, bah que na hôtel à Mounene, oyo, maman na bengsaï bango. Bah fait na réception, bah lié, bah meli, maman est-ce que ça va, na okibino, ça tombe bien. Na so ko 2 personnes à Moussala, Moussa à la fille de ménage quoi. À la mbela kangai, à ce que parce que moi je suis seul, banana la poto. La porte de temps en temps, j'y vais, pour la maman, oh, bah, femme d'affaires, yaya. La femme d'affaires, yaya. L'anda di solo, oh, très bien, ekosunga, yo jeune fille, ekosunga, yo jeune garçon, bah, papa, bah, maman, écoutez, Abino. Est-ce que vous comprenez? Tous les moutons qu'on soit li solo, yaya, on dit solo, oh, yo, to que non, ma lembe, ma lembe, yaya, eza moulaï. Na ko bête, convenablement, pour la yo, mouton, talanga, yaya, moi si, yaya, mobile, oh, comprendre di solo, oh, est-ce que vous comprenez? Tu l'as rendu j'aime. Tu vas j'aime, yaya. Donc ça va j'aime et mes vidéos parce que il y a le vin à boire et à manger aussi. Papa, vous comprenez? Ce que les mamouké, maman et la papa Jiamela, Aolia Mangouba, Aolia Mamoussouni, bola ensemble en famille, tout bozolia landa li solo. Alors, la ligne moko ça là. Neti gérante nanga te accompagnatrice nanga est-ce que na kendaka a rappelé nga ba rendez-vous console ko la parsec quoi moko so a le combat. Alors Natacha abino moi j'ai pas de problème même dans ça la femme de chambre vraiment le combat y a pas de souci essentiel que na jouaka quelque chose na futaka na ndako surtout ici ka okende azate. Si ka okende azate. Y a pas de souci. Maman, ce que tu sais, yo on a 23 ans, on a 19 ans. Ah, ok, ça c'est très bien. Bon, et na kat na binon awa, na nyango azali moseka awa. Na binon bayina azali moseka. Natacha
Natacha bino ngala za moseka yo za moseka ah c'est très bien mon ninga odo ngala za moseka tout ça 23 za moseka te bon le kamute yo muto wa moseka te yo bana kolambela ngai biloko bongisa ndaku sikoyo yo Natacha loko za moseka yo za parsec na ngai yo comprendre yo parsec na ngai esika songa na kozala bon rapenga ba rendez-vous qu'on se comprendre apesi bango mbongo lisusu ya ozo comprendre apesi bango mbongo bokende boya lobby na kolukola longola blesika bozana na esika mukiwa na pesa bino appartement moko bobanda kofanda bakeipe au moins il est que on dit en tout cas bazui 500 ya mbongo loko pamba baba ma bonheur 500 alors bazui bloc oyo et sunga ki bango lobby tango ba ye mama bonheur azui baba ngoni traque baki 20 biloko longo za kiwana biloko balonga pesa ki longo pela tanda kwa ngwana ai bon ça va premier oh so ko bloka bino boya taxi ko so ngona bloka mike apesi bango appartement moko il y a 2 chambres salon baba na kofanda bien équipé bakamwe bandi ma bonheur afana kala lupango ya yemoko na ma campagne. Alors qu'est-ce que faisait na tongo bake musala o aza par sec oyo aza to benga nini mwana musala domestique bo promesate mama kusala boyelo usala boy wana Natacha usala boy siko o mninga Natacha do ya kombaka ndako alambaka ya pas de problème siko ndenge zalia wa basali moi quelque temps un mois VIP pour que VIP na ça va colia est sous problème té comme est sous problème té un mois je ça bango consort tant basali 2 mois et pas maman bonheur a saeli bango ba passeport ya et ça la batu sous ba chance na vie melanda maman bonheur a saeli bango ba passeport et si bango ça va bo souffrir bingi vous allez là bas na ngamba na wasa bino sengo na okende Dubaï na okende Dubaï ko so marchandise la lingi to kerabino na Dubaï azoli Natacha na camarade na yewana ba visa ba jipe avion ba ke Dubaï après Dubaï ba katisi na Chine ba ye kozonga tant ba ye kozonga bi camarade vraiment bisto cop na niveau to voyage ka boy na ye ba katela ko mata avion bu ko ke Dubaï o ba na ma solo ka Dubaï da moni Dubaï pour na mama o en tout cas nzambe apambola mama oyo tant ba ye kozonga il y avait un jour après Kolia amno ça va le lobo ozonga ndakuté le lobo là awa pa nanga ya pas de problème abenga sikoyo liboso camarade ya chose abenga camarade ya Natacha ba kote wana na chamba osolola taba osolola c'est bon ndenge zali awa ngana ko sala vie na yo comme femme d'affaires femme munene doki bato ba ndembo na nzembu okoma kaka lokola ndenge ngana zali boye so pas interdit ezape miracle te na kosunga bino ay maman mi on est toujours disponible pour il y a pas de problème ay mais la condition za moko condition wana yo il faut koma doki mobile na ngai donc yo chaque jour donc au moins chaque fois quoi donc yo faut au côté cave est-ce que vous comprenez vous comprenez pas ngai est-ce que vous commis c'est que bien mais condition ngo so ko ndimi on peut savoir réponse et puis on verra on comprend kede na yo tangu ya keipe abengi pe Natacha na tour na ye Natacha yo za moseka ça va ndenge za moseka ngai fona koma chérie na yo ndenge za condition donc yo faut koma lokola moi si na ngai donc ngai kaka na yo ndo ali ozana oyo okozwaka mobali ata jour moko te kaka ngai soko ndimi comme ça la commission femme d'affaires la commission mutu munene oyo ba mise ba ndoyemba yo vina yo ekobunga est-ce que komi bon na forcer penate joata na yo okende sa nini okende ko réfléchir
na tongo to balamuki basali ba continuer musala na poko rango bazongi ndaku na appartement na bango bakoma ka na vie ya bien classe coûte 4 années leur vie déjà moins bien ta ba solo oyebi lobi ta to na ma abonné kuna moi siko camarade na Natasha mtawalo ta ma abonné ebisenga boye oh est-ce que ndengo na yabi est-ce que na réfléchir mais camarade nga attend réfléchir tena ndimi bala moko na ndimba la posa na pe grave tena ndimba poko na besoin vie na ngai e kene ba yemba ngala ko ba mutu bune na ndimi mbala moko kutu mela osela ka sona tokei na ese na ndimi na ngai abi mais nga pe ese nga ndengo wala siko ba ki yesiko fa ko ba bal na nga pour ko nga na zali moseka mais je peux encore réfléchir na ko je réfléchir na répondre était passé nga na salon makambo te nga moseka ko so dogi e pesa nga ba mutu ko so na ebna mtena hotel makambo na sima Maman Bonheur a forcé qu'il va me répéter, va continuer Moussala Bango console. Tant que Siko Bazongi, camarade ya Natasha, a Kesiko, MC Maman Bonheur en tout cas, proposition pesa kibiso. Ngala sa nini, ngala ndimi nanga. On dimi à ça pour mes athées. OK. Ça va le coup on dimi, il y a pas de souci. Il faut que Nesika boye voyage moko na intérieur et puis tant que zonga, mata ina osala. Mbala moko lobi nango a se préparer a jouer camarade ya Natasha ba keina ki nzamvuete bebe ki nzamvuete na ba Kongo tango ba kei kuna ba kei pa papa moko be songolo ba kei pa papa moko be songolo papa wana songolo asali ya cérémonie ya Toute koyamba Chiko ndeko Chiko prophète Chiko alors ki keba na ba mai musuba sokola kabino yo ba ba sokola mai ya nini oyebite ba ko sokola yo mai ya nini na mokili soki nzambe te mawato ba sokoliye tant ba sokola yo eta ba incantation ba sala ba signer ba pacte boko na ebiti to bengo inconscient to conscience ko sa pa yeba ki ango ba pacte moko satanique na mama wana ko yebate alors tant ba sisi wala apesie mulangi moko ya mai ebisi kamada na sabe mo mulanga mai oyo ndenge yo ke ba cave konso donc cave wa so que silisi pona infection ezoyo na mnokote au moins chaque jour si on met les bouchons moko au rince munoko au boaki ezali oyo pona ba infection ezo ko na munoko to yoki première bazongi na mata bazongi mama wana longole na appartement parce que bazali ba mbale na Natasha apesi ndaku moko na commune moko songolo ka ko ba boss bazalaka lupangu pela apesi lupangu ya moko asombeli mutuka ya asombeli mutuka. Au moins, le camarade prenait à Natasha Pela donc visco normal. Aya, atiki bango à l'aise, maman na fana pas na yé, a zolé le pas appartement surtout, yé pas za yé moko à l'aise. Aye bi c'est non, aux jeunes garçons, aux jeunes filles pardon, au gros on va chéri na yo consort. Au gros on va chéri na yo, mais yo yé ba ke ba chéri bourgeois, yo ko embrasser tout le monde, ko ça la cave te kasi po yo cave za kaka ngai kaka. Est-ce que vous comprenez? Ngai kaka. Andi mina e promesse ate ambiance parce que a question ba zo pe musalat yesiko yo azokende nanda kuna ye et puis aye musala a ça so musala ki domestique te ba zo domestique musupa ya comme déjà moi si ya mobile ya maman wana normal mais akenda kuna doki via ko sakanate tango le ki 2 semaines à juillet ba ke voyage ya ba ke sur Dubaï ba ka na Chine ba ke Maroc. Bazo tambola. Maroc comme Maroc wana bakenda kiti Espagne. Yoko ba voyage ba Espagne. Ya kwa mvia kamutu te. Fi wana voyageaka. Fi wana asana moins de 30 à voyageaka la condition nini est-ce que komi ya to penio to solara pembe. Ozali émission ya veille à conscience. Na okena émission oyo malembe ya pona o comprendre. C'est là nga ba j'aime. C'est là que je vais aller. Nous comprendre les solos malam parce que écoutez, est-ce que commis voilà ce qui est bien dans le parce que là qui voyage peut pas un sur toi et là qui un mois tant ba ko zonga sikoyo muninga Natasha akiko ta Natasha tikela ika na appartement au bala ibang balewan mais ça peut bien ça très bien mais et ça pena
En fait, ils bien, mais par rapport à Nda comme Ninga na joué parce que Ninga na ya comme la statue Moussousou. Baba deko bomo ba secrétaire. Nathalie, Natacha, yo le oti la vie oyo. Tela ko tunga to uti asobelinga biloko to na voyager, ya voyage comme le pamba. To ke na papa moko boye amelsinga mai wala conseil pour infection no koska ndengwana. Ah, c'est bien bongo Oh c'est la ni bondima. Oh non ngana na sala makambo antenga mo seke konsobo. Ya, c'est maintenant ou jamais profiter na vie. Ezara ndemoko. Enfin, Nathalie pe abino na roti la pe simate, Nathalie aye kondima. Tango akei musala ayebisi mama bonheur. Non en tout cas, condition pe sa ngai pe na ndimi. Ah, on ndimi ça promet à na sepeli. Or, mama bonheur avane ko viser beaucoup plus Nathalie, Natacha pour être là qui moseka. Kaka de asala ke pa camarade ya Natacha a ju payer ba kena qu'ils envoient et pas papa wana ba sokoli payer tant ba sokwa je crois ba signer mais ba pas ba ça la incantation to ko benga papa ya Londres to papa ya Suisse ba expliquer biso makambo ba makambo lo koleka biso siko yena tour ba PCP mulangi wana ba c'est mon boucho oyo tellement ba cave au salon consort tant yo au sokola il faut que bouchon mona mai ya cantine au sokoli pour na purifier kayo nous tous accord ya ba fie belo ko mona ka sokola boya ume la kanini kuna o mona sakara mulange mo mai o mulanga mai o natangisa ka ngona mai pour purifier ngana ndenge nini ba fie bele ba la kanini ya est-ce que komi oh non mama na sana bidon mo be ba pesa yenga na taka ndambu na mai na sokola pour na chance ndenge nini ya est-ce que komi est-ce que vous comprenez bon mona ba mandengo wana o film ka sokola ka ataka bouchon mo mai na mai po chance mi ba benga ka na ndenge ni ya yebela est-ce que vous comprenez voilà to kena ndenge wana tangu pe ba uti kuna même chose pe Nathalie Natacha ba kena pe voyage kaka même chose ba ke Chine Dubaï Chine ba ke Maroc Espagne pe ye ba kena uti Londres aye kozonga alongoli pe siko na appartement kuna isika de kofanda ape yasi no mama bonheur asala bandaku na Kisasa wana apesi pe ndaku moko ya na ça rabino mokili o za ofelete o za opesi makambu ozui makambu est-ce que vous comprenez voilà il est pas jinda donc mutu na mutu akomi na ndaku na vie o bana ko location asombeli pe mutuka normal apesi liberté oui non promesate aux jeunes filles au cours on a pe chéri d'ailleurs ça mbale consort mais kuna pradigi makembe sezate est-ce que vous comprenez pourquoi embrasser console mbal même kembese ezate parce que kuna ezaka ngai est-ce que komi voilà ndingo wana apesi liberté ndingo wana ba ko mpena vie sengo mo do ba linga ki pe boya ya ke bana loyenge soko zumbongo rapide OK na mingi ba boîte ko lire ba boîte et sika ba de ma vanda ka ya comprendre na na chose so mbongo il faut que na ba OK na ko duma te maîtrise sera très bon. Elle me voit dans restaurant là ça ils en ont bien et comme tu habitude que non yo chaque week-end au bimaka au week-end fera bimaka ça la té Natacha na muninga la ye donc pratiquement 5 semaines au bimaka bazara pas ma bonheur musala donc ba pesi bango ba responsabilité Natacha comme ko servir ba flat hotel au côté do ba misala ya mama wana bango ne ba di ko sala ba di ko kamba ba na misala. Ce qui est du lundi à vendredi jusqu'au samedi, moi relax, ça va bimara ensemble. Ba bimi kuna ba meli moi champagne ba bar nyoso tout ba boîte ya ville wala ba ki bango. Ba pesa wata la te basi ya mbongo. Ya yo kenda ka bar, au moins na jeune fille ya moins de 30 ans, ya moins de 35 ans, asomba ba champagne, atabwa na mutuka, azalaka yemoko. Akabela mbali mbongo, oko sosolate. Yo mto linga donc na linga basi ya mbongo moi je la mbongo jeune fille à moins de 30 ans attends vous attendez moins de 40 ans ana mituka ana ba mbongo azo mbongo wana est-ce que komi to so la pembe sikabu okomi ngala ndaka basi ya mbongo lika mute yoka lisolo il faut te rabino na yebi ke be no betel solo buwe ya tindela ba ya mibali ba yoka na bagini misho oyo lisolo oyo tayi ba ya mibali na ba ya basi bu yoka jeune fille ana mbongo lande la source papa bango ana mbongo te oyebi papa bango te bango te ya na mbongo a changer mituka so kango wapi
Je me suis pas même bozo duma ono ndaka papa na biso ana mbongo afana ngamo papa na kolinga mwana yemoko ya moins de 35 ans afana ka yemo na ndako te ça rende ngwate so bozo na mbongo de moins de 35 ans na fa pas là déjà est-ce que comprendre combien voilà bakendaka ba boîte sikoyo jour moko boye camarade ya Natasha alembaki na ye aboyi na ko kindi parce que so baki ensemble ndengo ba meli ba na contrôle oya ko langwa ba ko déborder oya subuninga été bazo contrôle bazo se contrôler ba iba condition ngombali sikoyo jour wana Natasha kendaki ye moko ameli ba champagne ka ndezaka donc ezaka bala mbalde ba somela ba tonto masanga bango comment le contraire bana basi ba somela ba tonto basanga siko ka ndezaka tonto moko amoni fia zo panza bondeli mwana muke oyo donc basali ambiance wana sibino pendant une année et 10 mois ko changer mituka donc vie pena normal tala siko yeba vie wana Natasha a passé ngo akoko siko 20 ans. Parce que moi, à 20 ans, âge de flair, à un ami tout cas, à un ya yemoko, ya oko sosolate. Tonton boka moni wala c'est peli ba lipo ko ba meli siko Natasha a débordaki ba champagne leki à langwe. D'habitude so ala ko masanga peut-être ça so camarade nazali a ko cadrer ba kenandako. Siko ye ameli kawa osakanate tonton zo kiwana ora lugele taxi c'est que non to kelanda kunanga to fanda kuna siko ye ora zo la taxi te à côté mutuka a démarrer tout à ko poussa ora kelanda kuna ye bakeke ko vanda quelque part quelque part vandi wana titongo bakembese oh ye condition la kindengo ante est-ce que bokomi c'est que ba déborder parce que ino se go sala mais kuna go sala mate est-ce que vous comprenez yesi ko na se akuiti wana éviter tonto wana a déborder makamuno surtout tangu ba komi na tongo kuite sili tonto a pas kei a remarqué que ça para été à quelque part et que condition wana ba BBC et pesi mbilinga et pesi parce que maman bonheur a insisté qui jamais ko sala mandengo wana sinote mabe kokota po tangu ye kotoyo bakebesa bana ba bonheur koto ma bonheur ba mbongo na yezo bakisama donc ya zo ko utiliser bango donc nela ki pure wana sainte donc pino mbongo ya pa mama bonheur mbongo ko sakanate chaque fois bakende ngwa ta mama bonheur ozonga na te mbongo bane ko bimba na mystique ni me mbongo ko zo mbongo ko sakanate tango sa ene ngwana a baby jusqu'aux conditions azongi na ndakute a remarqué que leur condition est baby a bengi muninga na pas isunda ko mote munanda kuna ye camarade zali awa ngai makambe baby tala sikala kenda kiwana na melaki excès boye siko to ya tonto na ko condition et baby a débordé c'est vrai o sali boko ya ko suka ndenge nini abino to wetika na siko pa ma bonheur na ebseka la vérité camarade na abi yo kende yo moko tabino so ke kuna ngaboko akobo manga abi ya vi auto bane ko luka yango to zu yango condition eka ya mukie yo okoyi ko to sa condition ate est-ce que la contrôle te et surtout que tu étais seul sentiment ni ozwaki o melatina niveau olangwa ndengwa siko opère de contrôle au BBC condition ngala okende te ona geti ko pa mama bonheur so abomi o siko bomayo na sima bomayo bo mapenga jamais et ça makamona mo kende de kuna yomoko siko na osa ndenge nini bref baye ko yokana Natasha na mninga ça va bomba sekele ko yebisa mama bonheur eloko moko te bomba ngopola yo esalaka ndenge po muto ko yeba pe azate ba continuer ba diko kende ba continuer un mois après Natasha abandi ko saigner makile bimake katakate ma bonheur azui à quel hôpital l'hôpital ba osala ba examen non tout comprendre te eza naturel ndengo wana yokata entre temps chaque fois que ceux qui ba kena ma bonheur ndengo wana mbongo se multiplier asali 2 mois makile kata nakate ma bonheur abi e commis danger azui Natasha akena e pas perdre la kinsamvuete mais tala Natasha ndenga alia mais comment est-ce que na comprendre te donc hier azo saigner
bakili okata la tendenge nini au moyen siko ngana sala incantation ezate po mbongo diminuer ça manque à gagner pour nangai papa wala sali ba cérémonie abino Natasha azali sous pureté kimoseka elongwe mais tout na yemo ko bisayo tout na yemo ko bisayo ma bonheur abimba la tout mais dis-moi un peu qu'est-ce qui ne va pas siko ma bonheur atundi papa wana akinzanvote est-ce que moi okata courement de sang yate abina na okata na ngai ngome azali sous pureté donc moi mambongo na yo ekotaka ekozala lisute atundi Natasha qu'est-ce qui s'est passé na insistance wana Natasha yako beta lisolo ndenge lekaki wana ezande boye papa wala kizavote ya bishi Natasha boye neza liwana ya rien à monde où ya ofele za ko pesi makambo vie ozaki nango wana c'est parce que tu étais encore pur moseka siko ya sou moseka te mabe koti yeba ke ba conséquence ezalaka toujours dans monde oyo soki obuki mibeko ya oyoki tango okende pa mutu akade pemba ko no pesa kisi ya mbongo ezaka mbongo ya kisi to kisi ya mbongo balobaka nini kisi ya mbongo to mbongo ya kisi bato mapesa abnu mbongo ya kisi omona yimo asane loko mote ma bonheur kuti yala ina blog ebele belaki na mbongo mapango to yebaka ya mbongo ya solo pe zalaka est-ce que bunda tena mayele na yoka buti nda pa sungiyo okompe mutu mune bazali o bazali mbongo ya piu ya kisite o comprendre bazali bele papa wana yebisi Natasha au bebisi condition o ekoyela yo ce n'est que toi-même ngana yebite siko mama bonheur amoni ke Natasha komi sikoyo inutile parce que ya no misela mbongo taka ki mo seka sika komi inutile tamba bimba kezo la kisasa yese no ndenge zali awa en tout cas na yebisu tenga na osala na onini obebisi ba condition ngala pesa ki condition mais tu n'as pas obéi siko ndenge salami awa ça c'est pas mon problème donc biloko na pesa ki yo kasiko mama bonheur apesa ki mutam to lipango na yete akosa ki bango na sombe bino lipango nzoka asombe bango lipango te mapango wana ba mituka makamune so sana ezaki na makombo ya yemo ko mama bonheur mais apesa ki mo basala bango batambola nango est-ce que vous comprenez voilà abi je vais récupérer tous mes histoires mes voitures ma maison ba confort ki nango afunga na mwana ba compte abi ma compte surtout na bloquer zonga parce que tu es inutile tu n'es plus importante pour moi au reproduire sur le mongoté Natasha Tomboka bi tiens olobi nini ngai ba mituko comment déjà ngai ndako sa ngala donc ça na kozong sela lo mongoté soki osakani na koleka na internet na ba TikTok na ba Facebook na koloba makalo sala kabiso ndenge sala kala ndenge so ambongo na yo okomona ndenge osakana okosamba okosakata mokilabi ma bona bisi toi tu veux jouer avec moi pourquoi muke toi tu étais rien na sali onongo zoko mwana comme c'est no comment tu fais au ça échange la parole nangai donc na lobby pour lobby nani Natasha kaka yo moko ça va ce qui au ça compétition nanga na sonengwa na pesi 3 jours longwa na ndako doki kende siko okende soko zo bilamba na okende mais ba mi tout kalos tout eza yangai tikam apesi mo temps Natasha zo siko na ndako na yi siko yo mama bonheur a conservé ce camarade ya Natasha asungaye a garder pour la relation tena Natasha ko peut-être akoyi ko beba tant 3 jours qui avant 3 jours Natasha comme soko alali azo rêver c'est comme si a sangana na nguma na boa azo lo tona ndoto tant la mkana tongo amoni que non c'est comme si azaki na bowana ezaki pena réalité alors ça la pena ba amoni que non ngala uté ko zana bowana butu mobimba et comme le kola fréquent do yaba ni ko coucher na nguma et peut simbilinga ba peke de là 3 jours ba bimisi na ndako c'est bima na ndako basoda ba yepena doki ba bimisi na ndako ba ke libanda Natasha sikoyo ake sikoyo pa mninga na ye oya mbake liboso muninga na ye wala piri yete ayese ninga ali atela kutu boye to kenda ki boye do baboma na secrétaire c'est que non de ali siko mama bengani ngana ndako ba bonheur siko pesa nga chance na do fana ta quelques jours abi Natasha est-ce que ma camille doit être normal vieux to zaki na ngwana yo boye ko to sa condition au BBC ba bengani yo et pas mama bonheur
Si vous avez la fin de son anda kunanga awa, tanga koyoka kinga la fin de sur awa, donc n'a pas bien la ngai, na so ko fiona, en tout cas c'est impossible. Il faut ça nini, faut le moyen. Catégoriquement elle avait refusé pas boinaye. Talabambo ndangu yangoyo. Alors Natacha n'avait plus de choix. Azuma quelques valises naie, elle était obligée à foutre billet, ya kozonga epai na bango. Et là, comme super, tant que ma bonheur, on a une année 10 mois, une année 10 mois, maman bonheur, il y a ma fille bonheur, ma fille à bonheur. Elle ne pensait même pas à la famille, à la famille, rien. Pour elle, les familles rejetées qui est, il n'y a pas de vie, mais moi, on a bien ça, moi, on a bien. Azonga par la bango brisque, on n'a pas le choix. Pendant que Natacha Songa Ekuna, Natacha, Nzoto Naeb, moi aussi, et Bandi Kopola. Après que l'autre na serpent nous autres bandits pour là. Alors tant mes parents de Bamboka Mondengo moi nous autres pour la bouée. Qu'est-ce que je devais faire? Parce que pour un bon côté, il y a aucune médecine à mondele pour nous aussi péter ma spirituel. Babane ko na Natacha na médecine traditionnelle pas bokoko, basalisa bokoko. Basalisa yi. Effectivement na bokoko abino ndenge aliwana serpent na mutu a police ye nzoto ba conséquences pour abebisa kimikila boye kana bete libino wana. Et puis ça passe. Pendant que je suis Natacha Ndengouar, Natacha, 3 mois après, Natacha a Koufi. A Koufi. Tant à Koufi, ça n'a pas yé koto yo pas ma bonheur. Ma bonheur, na camarade Natacha, ba kendati na mboka, ba kunda Natacha, parce que nini, ba yeko zonga. Ti lelo yo camarade Natacha, ba zalakana mama bonheur wana. Tala sikabu. Na ebité lisolo o epesinga mutu ko soi mais etei ba ya mibali etei ba ya basi soki Natacha boya condition wana alinga vivre ndenge nini anime condition wana mais avec na sous condition pour alini essayer de laisser déborder tiba koma tinati eso komi epesi pasi ya yango lo sambwe futa kaya le sambo est pour la KTO. Est-ce que camarade n'a pas bien ma bonheur wana? À cela qui m'a bé, tout ça qui m'a l'âme. Parce qu'il y a $500. Pourquoi ça commerce à me quitter? Bah survivre en $500, $200, quand il y a $300. Est-ce qu'on survivre et ça commerce à $300 té? En mode on commaté. Soit ça moi na le sambo. Tala sikabwe ma bé koti. Ya histoire autre beti yango pour na kopeni yo. Tala le commerce que moi na il y a 20 ans. A régné combien? De 19 ans à 20 ans et demi. Une année 10 mois. Une année 10 mois. À Koufi Karabou. Et puis s'y passe. Merci à Chris Larise Pelende, réalisateur de l'émission Oyo. Il y a une assistante na Winnie Larise Pelende. Merci à Claudine Larise Pelende. On a script la fille à papa. Merci surtout sous la coordination. Il y a ma marine Naoumbi Larise Pelende. La femme à la taille d'une tige spaghetti. Ni courbure ni virage. Osa na sona ko pesa ko banga te benga biso pesa de sona to ko bete yango pona ko sunga bande ko mususu siko zali wana portez-vous bien. Merci na Michael Josh sponsor de la chaîne Oyo. Merci na Genesis Hotel tani prochainement pour la numéro sur Radio le coller maso ça qui moulaï mais ça qui est important Oyoka histoire Oyaya partagez chap et tchara Radio Collet TV à Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to sen rabone loko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boyi elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique parce que moi ya ngona oyo net wa t-shirt boyi to la ti boyi ba polo oyo ya Michael Josh au sentir ya kilo pena timna polo pena boyi mutandimi mais na Europe sika boyi mali le banda. Donc, kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali déjà beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko
to supporter griffe wana mboka ya biloko ya kolata ya bien à moins cher tala yo que ça ba chercher kuna 1535 €, sikalango ba trahir payo soko soma chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na cité commander quelque chose pour Michael Josh. So revenu au côté na cité yo benga libera Michael Josh to sana ngwa. So ça la ngote benga to kopesa yo o sola na Michael Josh ye moko. So ça la ki yo mutentel to mona la télévision Michel Leki ngala sola na Mechentel. Na Mechentel couturier tel papa et ça griffe papa ya to soutenir wana mboka. Est-ce que vous commis? C'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas papaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo abika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fête batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion benga Mama Charlotte na Afrique du Sud.
Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.